Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banakino. Merci na fidélité et confiance pour passer la KNB News Information toujours d'une manière très professionnelle. Édition Yalelo et Bandi Tika na Fongola Yango na parlé du peuple Bisika plénière et Zomaki Mokona Lelo wapi ba élu du peuple ba discuter tout peut ba examiner projet de loi électorale o ekosa ya keto kena maponomi ya 2023 kasi libanda ba élu du peuple mbutu ezalaki makasi sitting ya bande kwa ECD ezalaki bongo désordre makasi babengana ki bango dispersé na la police nationale kino bakoma na siège na bango kasi moi matata esalema ki ba blessé pe ba siège ezalaki saccagé bolanda image pe commentaire Mbutu ezalaki makasi na Assemblée nationale lors ya plénière ya mokona lelo bande kwa ECD lisanga politique ya Martin Fayulu Madidi bayaki bongo kosala sitting na bango kosenga ko nyonso esalema libanda ya ba institution pour que consensus ya malamu ezwama bango baboyi que pouvoir s'accaparer na ba élection ya 2023 na boye bazalaki dispersé dans la police nationale congolaise o balandaki bango kino na kati ya siège na bango botala ndenge makambo nyonso esalemaki na bilili oyo. Tozangi likamba koloba tozotalela kaka nyonso ndenge ezokendele ba élection eza na 2023 examen de loi électorale eza déjà dans l'Assemblée nationale toebite nini kosalema awa lingomba opposition ba boy catégoriquement examen yango FCC ba bimaki na salle lamuka ba ekosala sitting à venir et comme ça biso solo nini kosalema en tout cas Kinshasa et l'équipe partout. Tout cas, l'Assemblée nationale, le remplacement, il y a Jean-Marc Kabound, élection, il y a premier vice-président, il y a l'Assemblée nationale de Kosalema le 27 avril, Oyo, Tozali Nayango, Kassi déjà, Bazali, Kozwa, candidature, et ça, il y a l'Assemblée nationale, Bolanda, détail et Pesami Awa. Il y a plénière où Salemi le vendredi 22 avril 2022 dans le palais du peuple na Kinshasa, députés nationaux unanimité voté calendrier d'élection, il y a premier vice-président Yango Ezali. Il y a institution pour remplacer Jean-Marc Kabound selon calendrier Yango depuis la candidature et débuté mon collègue le vendredi pe yango ekosala makino le 23 avril. Ils allaient prévu lundi 25 avril pe le même jour affichage il y a ba liste ba candidat retenu. Le mardi 26 avril audition ba candidat pe élection à nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale ekosala mabongo le 27 avril il y a même mois. Pour un rappel Jean-Marc Kabound a démissionné qui a poste na ye ya premier vice-président de l'Assemblée nationale na mois de mars dernier. Castozo zela kaka que élection yango esalema pour que ye azala remplacer en tout cas affaire yango etikali ya sur Kinshasa et l'équipe partout. Ministre sommet régional chef de l'État congolais akutani na ba troupe armée o etungisa kartu mokati di Congo quelques représentants na bango bakutana ki mokona lelo na Nairobi nyonso wana chef de l'État zoluka kozongisa kimia pe stabilité na région ya est mokati di Congo kasi na maloba na ye pe atelemela ki ba voisin nyonso o basala ka mboka Congo ezana na ba trouble pe ba problème bolanda image fait commentaire o to proposer bino a. Et Fongomaki, jeudi 21 avril 2022, na palais présidentiel à Nairobi, sommet régional sur sécurité en République démocratique du Congo, Yango et s'est clôturé après 4 heures d'échange à huis clos entre chefs d'État.
oyo bazalaki présent pe ba ministre ya affaires étrangères oyo baki ko représenter bamboka mosusu au moins 4 pays bazwaki part na sommet 4 parties da yango à l'issue ya rencontre yango ba participants bazwaki série ya ba résolution précision na plus importante etikali engagement ya ba chef d'état ya région ya rejoindre pe ko se soutenir pour na processus ya koluka commettre à définitivement terme na ba activisme de troupes armées locaux et étrangères surtout na RDC. En outre, chef de l'État a approuvé qui mise en œuvre il y a volet militaire, il y a processus de viser réconciliation, la lutte armée pour na s'engager aussi sa ma kabetali bongo guerre na Est démocratique du Congo pour que sa kimia o ko sala que nyonso ezonga la normale. Sonné ango et se féliciter l'engagement ya ONU ya OIA pe na qualité ya observateur lokola ba soutien ya ba gouvernement américain pe gouvernement français lokola ba interlocuteurs bilatéraux nyonso salama ki malambo ba ke mokola lelo vendredi chef de l'État congolais akutani na quelques dirigeants ya ba troupes armées o ba evraka awa na makbele na biso pona koluka nene ko négocier pe koluka kozongisa kinya en tout cas dossier yango et tikali à suivre attaque ba opposant ba sepel na yango te na compte Twitter na ye mona mboka Martin Fayulu Madidi a dénoncé ki bokutani yango koloba que chef de l'État akukaki kosala bongo te kasi makamnanga zo kendele à venir kaka ndeko bisa biso solo nyonso ndenge kosalema Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezote kama partout somba yango ezali bien pour la santé ya libota momba kobosa na te tala logo ya Beltesco pour yango nezopesa bonne santé na libota momba bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kimakin kaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kastenga Tozo Koba Kopé Sabino information, Renge Sengeli na analyse politique en profondeur. To proposer bino émission Kindoki politique les a déjà en ligne dans la chaîne YouTube Nabiso. KNB News Bisika pi okoki kokende ko visiter et ko s'abonner.
social ya bakongolais ezalaki bauti kobetela biso lisolo bino na biso bakongomani tolandi yango na betando eki réserve d'échange mati ekomi 3 milliards,500 mais lorsque congolais azo defa lipa prix ya lipa soko tali lipa à 300 ekomi mukeboye lipa 200 ezalaka lisu te kasi guerre na Ukraine nao ebisa yo mama Naomi lipa 300 eza lisusu ya 200 eza lisusu te ya 3 oyo ezalaki ya 200 nde komi ya 300 oyo ezalaki ya 300 nde komi ya 500 francs kwanga ya 200 ezalaka lisusu te kwanga ekomi ya 300 500 1000 francs lorsque babeteli biso lisolo et réserve d'échange mati bautaki tomonaki posé à Novelas moko boye batielaki biso awa soi-disant il y a 100 jours au bakendaki ko lancer na République ya limité oyo nga n'habite parce que ceux qui ezalaki na République démocratique du Congo balinga bakende yango place au baeli ya peuple bazali mais bakenda nango na limité toyoka kiki ba utiliser réserve d'échange pour na maison préfabriquée mais pourquoi pas bazwa na réserve de nombongo ya réserve d'échange 3 millions et 3 milliards,500 bazwa même 1 milliard,500 bayo zongisa ogamani lorsque congolais abanda kolia malamu parce que na minute au congolais azana poussa ba projet na noté congolais azana poussa ba ça veut dire ba théorie te congolais azana poussa ba pratique congolais la minute azana poussa o la ba discours rebelité congolais azana poussa qualité na noté congolais azana poussa quantité donc na étape ya crise autozali nango autozali koza la frapper nango nyoso fo sala koza ko passer en action mais tozana mbongo 3 milliards,500 ezana banque ya réserve d'échange et ça la musala nini mais congolais azo souffrir pourquoi pas tozwa mbongo wana bazwa mbongo wana tozwa teme bazwa mbongo wana bakonzo bazo konza biso bazwa musolo wana bazongisa okamani Ezaki édition le 22 avril 2022 on a ça qui n'est pas présenté bino merci l'équipe technique et rédactionnelle merci na bande konyo so balandi biso na libanda topé na kati ya mboka tokutane très prochainement na ceci moko ya servir au bino net to la bino mosala ticket nzambe apesa bino kimia na mabota na bino pe tokutani mikoza iko ya bye magazine magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino